Mbote libota na nzambe bao nyonso bazali na momesano ya kolanda biso na émission oyo quel est le nom de Jésus bao nyonso bazali pe na momesano ya kokoma na bakaye na bango pe ya kolanda pe kotuna biso mituna na ba émission oyo nyonso ezali kolanda to pe na ba sujet nyonso oyo tozali kotalisa na maimatali liloba na nzambe ya solo bandeko bamonaki biso na sujet oyo elekaki ezali bongo sujet ya cheveux. Pona nini cheveux tolobaki yango na 1 Timothée 3:16 Bible ezali kotalisa biso ke toute écriture est inspirée de Dieu. Lokola likomi nyonso ezali inspiration boko ya nzambe ezali pamba te. Nzambe azosepela na likomi oyo po ete a corriger, a instruire po mutu azala propre na misu na ye. Soki omoni correction ye c'est que faute ezali. Soki omoni instruction ye po mutu atambola na voie ya nzambe po ezali 55:8 ezali koyebisa biso nzela na ye ezali nzela na biso te. Merci po na bandeko nyonso oyo bakomelaki biso pe batunaki biso motuna ndenge moko na papa na biso ikolo. En tout cas merci na toni nzambe po ozali vraiment molandi ya émission omekaki ko pointer quelques points oyo elekaki na émission etalisi biso ke tozali kosala mosala inaperçu te mais bozali na momesano ya kolanda biso na kotuna pe mituna na bino pe nazali kopambola nzambe po na mama na biso osea ye mutu apesi biso nzela pe espace oyo ya kolekisa liloba nzambe na bisika nyonso bino bofandi toute koleka na séminaire na biso oyo ezalaki bongo na Tyrannis, école de Tyrannis nde tolobaka topesaka adresse na Kauka na avenue dispensaire numéro 40. Moi confusion eyaki par rapport ya bandeko o bakendaki na Arc-en-Ciel. Topesaki adresse ya Arc-en-Ciel bazali na intersection na bango mukolo jeudi na 14h ezali bongo na avenue Louis bango bazali pena na yolo soko komi kaka na kalamu wana bao bayaki balobi babungi soko komi kaka na kalamu otuni avenue Louis numéro 50. Po esalaki mwa confusion na bato bazali bongo kokende séminaire o elekaki na mukolo ya le 5 na Tyrannis. Bandeko mususu batuni po émission pe na lexaki yango na WhatsApp bamekaki kotuna mituna na o etali koyana ndako ya nzambe maboko pamba te na émission oyo tozali kozonga mwa muke pona ko répondre pe mituna na bino mais avant tozongela nanu mukanda ya nzambe ndenge tobandaki kati nde touti koloba na mukanda ya 2 Timothée oyo ezali koyebisa biso na 3:16 so tobandi kaka na 2 Timothée toluki kaka na Biblia na biso nde tolobi toza na momesano pe ya kotanga po liloba nzambe oyo tozali kotalisa bino ndenge Corinthiens azoyebisa biso nzambe asepeli asauve batu mais asauve batu na ndenge na folie évangile ya nzambe ekoki kozala simple te ekoki kozala simple te mpona nini po batu batie mingi mayele na bango na oyo etali makambu ya nzambe donc mutu amemi bomoto na ye mpona profit ya eloko moko songolo yango wana totangaki mukanda na biso ya 2 Timothée 3:16 basoloba ke toute écriture dans likomi nyonso epemami balobi epemami na molimo ya nzambe epemami na molimo ya diabulu te epemami na molimo ya Lucifer azalaki précipité te mais epemami na molimo nde ya nzambe po mutu azala instruire azala enseigner po mutu azala propre nde liboso na ye nzambe azali na besoin na biso tozala propre liboso na ye po ntango justice na ye kotelema ye asambisa biso pe tolonga nde tolekaki na mukanda na biso ya Lik to otanga ngo esika topesaki papa na biso Lik ta mutunga esika ozali en tout cas ozali molandi munene ya émission o po ozali kopesa biso encouragement na depuis le début ya émission nde to pamboli nzambe pe to pesi mbote bonne santé bisika ozali to tanga mukanda ya Lik o ezali 21 mais to so banda na 17 Lik chapitre 21 17 elobi na biso boye vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Awa Yesu azoyebisa biso ke azoyebisa bayekoli nde biso tolobi te biso pe tozali bayekoli na alliance ya Yesu po tolobi Yesu azoyebisa biso alobi te tokoyinama mais pona kombo na ye tokoyinama na batu nyonso sans exception alobi vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Yango na yebisaka batu mingi balandaka émission auquel le nom de Jésus tozali koloba makanisi ya mutu te ezali folie kaka ya prédication de nzambe alingi abikisa batu mais soki tolobi ke Yesu alobi ke tokoyinama na cause ya kombo na ye yango ya quel est le nom de Jésus ne sujet na biso émission na biso totalisaki yango na ba 3 parties
na bansi to sala émission on a 3 parties pour na kolakisa kombo ya Yesu tant moi jazoya alobi te kombo na ye kozala nde Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Tant Yesu azolo basiko bakoyina biso po na kombo na ye ezali kombo nini? Ezali Yesu to ezali Emmanuel. Po alobaki boko bengana milimo mabe na kombo na nga moloka kaka bato au nom de Jésus. Mais mukanda oyo ange azo préciser esengeli babenga Emmanuel. Totika la kakosela ngote. Sikoyo milimo mabe kosila. Po nzambe azali na ba principe na nzambe azali na lolenge na po oyo ezali ne mukanda ya nzambe. Soki okei na compagnie moko privé to pe à l'état, bazali na motindo to pe lolenge nini bango batambolelaka. Bakoye biso te, poubelle na biso ezalaka ngambo, toilette na biso ezalaka ngambo, dossier na biso DG azalaka na local intel, couloir intel ezali pona ba service oyo pe oyo. Ndenge moko mukanda ya nzambe pe ezali, faut tambola na ba principe na bango. Yesu azo ebisa biso alobi, vous serez haïs de mon nom, à cause de mon nom. Yebisanga kombo ya Yesu pe ezalaka nani? Bino bato oyo bozali na bengomba ya minene, bino bato oyo bozali na nani na beglise oyo deja botangisaka bato liloba nzambe, boyebisa biso. Bozongisela biso na ba réponse na ba question tozali kotuna bino po bandimi na biso bazali kolanda biso na émission oyo bazala pe apaiser po après émission oyo totuna ka pe mituna après émission oyo bazalaka na besoin pe ya koyeba bazali na besoin kotangisama siko yebisa biso à cause de son nom kombo yango ezalaka kombo nini? Yesu Kristo to ezali kombo ya Emmanuel. Ne tozali ko continuer mukanda po tolobaki 17 à 18. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Ezali pamba te, Yesu azolobela suki ya mutu. Po nzambe tolobi akelaki moto. Na katikati ya moto nzambe asalaki eloko na tina nango. Okomona narine balobi nzambe asuflaki. Okoyoka maboko pe ezali na tina po azali ko interpeller biso maboko mutesa elaka ete. C'est que silhouette ya mutu tope le corps humain ezali na tina monene pa ya nzambe mena nzela ya Biblia. Ezali na signification. Ezali kaka na pamba te ke nzambe azali ko chérir écriture. Ce n'est pas hasard. Nzambe ali ko lobela biso na etali suki. Balobi te, nous serons haïs de tous à cause de son nom. Kombo malgré to yebite. Mais alobi siko tangu bako ina biso eloko to komona to perdre ne suki na biso te. Yango motuna to tunaki. Yo kendaka na salon de coiffure. Biso pe ba mama to penyaka suki. Est-ce que suki elongwaka te? Batu mingi ba baby katikati na likomi oyo. Okomona mwasa za isu na botosi na ndaku na ete. Mama sa liko kende ko sale la pasteur musala. Abosani ba devoir na na kati ya ndaku. Soki ka papa lokola basengo mama kota lobi te. Nous serons haïs à cause ya kombo ya Nzambe. Batu ba baby si logique même ya ba foyer. Okomona mwana mususu a baby si na éducation. Sokola taba sanité, ye wana sa intercession. Tozali na bengoma mususu tozali komona. Jeune fille azoke ne kosala muninga ne jeune fille, o azali deuxième femme ya pasteur misala. Mais atiki misala o ya ye ya ndaku. Ba parents soki ba lobi nous serons haïs à cause de son nom. Batu ba baby na tina mukanda o. Mais tangu yo sala ka bongo, o perdaka suki te. Mutu azoke ne kotikela bana pasteur bana na classe. Oli engagé mutu moko pasteur engagé mutu moko futaka, ne pe misala ngo eza pete boy mutu wana pe abika. Azuka ka ser église na koma esclave. So ki balobi na yeka na ndako abitika makambo wana. Toko yina mautanga te, toko yina mapona komo Nzambe. Me balobi soki oko yina masuki na yo perdre te, me okenda ka salon te. Ozo tonga suki, ozo kanga suki. Suki ezali na tina, esengeli yo yekola o bazo benga suki. Yango wana tango tokotanga mukanda ya juge, Nzambe azalaki na seka suki, Yesu ayebaki yango. Po Yesu azolo basali motinda mi ya tata. Yesu ayebaki po Samson suki tango batie azala suki na ezalaki force. C'est que suki pe Nzambe apesa kango force, mais ezalaka na suki. Mais suki wana siko esengeli yonde o perdre angote. Mais soki oyebi suki te. Mbala mususu po o perdre to perdre kango. To tanga na mukanda ya juge, Juge oyebisa biso nini na 16, 22. Juge chapitre 16,
verset 22. Juge 16. 22e verset. Nde bakomi koyebisa biso boye. Likambu oyo etalaki Samson. Moi mosika na makomi. Bakomi koyebisa biso force ya suki ya Samson ezongaki lisusu. Samson azalaki na force katikati na suki na ye. Biso nyonso toyebi lisolo ya Samson. Tangu mwana wana kobotama ya mwa botama bapesi ba parents na ye instruction. Balobi suki na ye mutu esengeli basala nini? Bakolola yango te. Nzambe atiaki force moko katikati na suki ya Samson. Yango Yesu tangu aye koloba te atako bakoyina bino po Samson balingaki ye pete Delila alingaki ete po Delila azalaki moko ya ba Philistin. Oh Samson ayaki na mission asilisa pasi to pe mikakatano o ba Philistin bazalaki kosala bana ya Israël azalaki directement ennemi. Mais pona kosilisa yango Nzambe atie force ne katikati na suki. C'est que tosoya komona suki ezalaka na force moko boye Nzambe apesaka. Donc komona Yesu aye koloba lobi te atako bakoyina yo pona kombo nanga merci na bandeko nyonso église universelle de Jésus-Christ o bazali koyina bango à cause de suki. À cause de loba Nzambe tangu bakoyina yo mais yo kobungisa nde suki te. Mais Samson a bosanaki. Tant à moni pression, moi ça y dévoiler secret na yo ezalaki force à suki. Mais popé asili kaka mission Nzambe sa atindaki nango to monaki ke suki wane komaki kokola. Ndaye ko simba depoto na depoto balobi Samson akufaki na batu wana nyos. Mission na ye silaki po bit na ye ezalaki asili sa ba Philistin. C'est que suki wane ezalaki na musala. Ne Yesu ayeko kebisa biso alobi te atako bakoyina mais yo suki kosala ni kobungisa te. Suki ezali na motu ya mingi mais ezali pe na ndakisa nango nde ezali 55:8 azobisa so mes pensées ne sont pas ses pensées. Donc Nzambe na pensée na esengeli to raisonner pe eloko nini babengi suki. Po ezali na litomba monene katikati na Biblia. Ezali azar tende bakomeli biso yango. Batu baso négliger suki mingi. Okomona kaka na mokili boye toke na makanisa Nzambe te. Mutu mususu tomoni akoti loge. Mais condition ba ebisi esengeli okata suki. Esengeli okokola suki. Mais pas Samson Nzambe. Pana ya kisi ya Nzambe ayebi ke yo fo zala na suki o perdre ngo te. Po akoki ko cha force na suki. Ne omoni bato bazali na mayele mabe. Bazali na mayele ya kopesa pe na sima zo botola ona nzela ya molili nda lobi kokola suki. Suki ezali na tina. Nzambe ayebi le pourquoi azolobela suki. Esengeli yo po ye bango na makanisa Nzambe nini bazali kobenga bongo suki. Mais basuki yango ezali na balolenge pe nini. To ya kotanga no mukanda ya proverbe azoloba biso nini na chapitre 16 na 31. Proverbe ya biso nini? Mukanda ya proverbe 16 toza bongo na 31. Bible ezali koyebisa biso nini? Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans les chemins de la justice qu'on la trouve. Balobi suki ya pembe suki ezali na nu couronne. Est-ce que oso kana côté Nzamba so memela biso? Alobi te suki ezali na nu couronne. Pe alobi cheveux blancs wana bazwaka ngonde na nzela ya boyenge beni. C'est que ezali na ba sorte pe ya suki. Tozali na suki pe ya pembe mais sengeli ozwango kaka na nzela ya boyenge beni. Yango totunaki nzela ya boyenge beni yango ezalaka nzela nini? Nzela ya Ferbois, route Mokali, route à Matadi, première route, to ezali route nini? Ponzamba zoye koyebisa biso na ezali 55 ana lobi nzela na ye ezalaka nzela na biso te. Siko nzela na ye yango ezalaka nzela na biso te ezalaka nzela nini? Po toza na besoin ya kozala propre liboso na ye. Ndenge mukanda de Timothée 3:16 azoloba toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre. Dans œuvre ya Nzambe siko toza na besoin pe tozala propre. Balandi nyonso ya quel est le nom de Jésus, baza na besoin bazala propre liboso ya Nzambe. Mais nzela ya Nzambe wana ezalaka wapi oto esengeli tozwa suki. Ozomona te ke suki ezali na litomba epai ya Nzambe.
to banda nanu na mutu na biso nde totelemi boye toza na maboko toza na matoi toza na misu toza na munoko toza na zolo me na ebandeli awa tozomona nde suki eloko ya liboso yango wana tolobaki tozonga nanu ata kotoya kotuna mutuna mpona oyo etali misu tobandela nanu suki mpo tozali na katikati ya le corps humain. Le corps humain wana nzambe lokola asalaki yango azali mpe na enseignement oyo azali kopesa na katikati ya po ekomami na katikati ya biblia ezali kaka na zar te wana tozocite na biso na mokanda ya 1 Corinthiens 4 10e verset. 1 Corinthiens chapitre 4 10e verset. Nzambe alingi alobela biso nini? 1 Corinthiens 4 10e verset. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages. Mukande 1 Corinthiens 4 10 akomi koyebisa biso. Po batu mususu bazotuna mutuna, mutu mususu ayebisi biso alobi non. Ba mama Judith oyo ba te ya katikati ya kele le nom de Jésus. To pe na adresse tozali kopesa ba papa Paul, ba papa Ridi et Coco, o bazali bongo na arc-en-ciel, bazali bongo ba profiteur. O bazali ko luka bongo profit na nzela liloba Nzambe. Biso so tozali ko luka profit ko ya koteli so folie ya prédication te. Tokosenga kaka dim na ndenge ya nzoto boy. Wana bato basengaka bofrande na ndenge ya nzoto boy ke offrande ezali mbongo. O koyana ndako ya Nzambe maboko pamba te ndenge papa na biso popola lobaki na séminaire. Soki oyana ndako ya Nzambe koya maboko pamba te signifie aka na mbongo. Non. Pesa biso mukanda wana to défier yo. Yo ozali évêque, ozali évangéliste, ozali apôtre, ozali bishop, pesa biso mukando bazoloba ke koyana ndako ya Nzambe maboko pamba te ezali mbongo. To défier yo comme ça biso to peto ko pesa mbongo wana zolu. Koyana ndako ya Nzambe maboko pamba te mutu nyonso yaka na ndako ya Nzambe maboko pamba te mutu mususu amemaka mwana. Mutu mususu amemaka Biblia, mutu mususu amemaka kaye na yena biki pona kokoma ba prédication. To pe malako ya Nzambe, mais tangu yo yebisa biso koyana ndako ya Nzambe maboko pamba te, signification nango seke ya kaka na mbongo ozu yango wapi. Yango tolobi pesa biso mukanda na pona Biblia ezali te. Na Biblia esengeli to yana ndako ya Nzambe maboko pamba te. Mais cela ne signifie pas que mbongo. Ebongo soki sikoyo, nani ekoya maboko ya Nzambe pamba te ezali mbongo, ebongo maboko. Pour acte des apôtres, ayebisaki biso na 17 24 kana 25, asolo maboko bato esa elaka ete. Nzambe oya sali likona se afanda kana maboko etongami na ndako etongami na maboko ya batu te. Yebisanga siko maboko ni Nzambe banda ekoloba. Pour même ata mukane ko tsane so yebisa biso vous êtes le temple de Dieu. Siko biso soki tozali temple ya Nzambe. Ndenge nini Nzambe soki aye kofanda katikati na biso mena ndaku oyo biso totongi na maboko lisusu te. Po katikati na biso toza na maboko. Me balobi biso nde tozali tempelo na Nzambe. Siko na kati na nga lokola na sabo na sana maboko te. Siko yo lakisa biso. Tango balobi maboko pamba te anezelaka maboko nini? Biso nde lokwa toza tempelo na Nzambe, c'est que ndako ya Nzambe nde motema ya moto. C'est que bato ba vivaka na motema artificiel. C'est que Nzambe pa fana na motema artificiel. Tango bato basalaka opération ya motema ya cœur. Ba longoli cœur naturel ba tie artificiel. C'est que ba docteur ba simbaka Nzambe. Bon ndako ya Nzambe nde motema moto. Nzambe fana na motema. C'est que tango ba docteur ba zwaka motema ba longoli yango et poli c'est que Nzambe ana pe ba longola ka e pa poli. Wana ezalaki lokola si je n'abiso ezalaki cheve en tout cas botu na biso mituna pe boza na momesa na kobenga même epa ya mama na biso océan ba question na bino ezali kokoma benga biso na plus 243 80 888 60 62 ba adresse na biso akoyekola liloba Nzambe to pe ba intercession na ba problème nyonso bozali nango ezali wana nde topesaki avenue Louis numéro 50 na Yolo Noir wana topesaki pe arc-en-ciel na Kauka avenue dispensaire numéro 40 c'est pas ya papa na biso Paul Malembi bokokuta na ba question nyonso zali nango besoin okotuna na banzi wana tosuki wana na oetali liloba Nzambe tokokuta na ba sujet o ezali kolanda etika la bongo na kombo na Yesu Kristo amen.